Lisolo ya pasi tokobetela o lelo ngai moko epesi ngai mutu koswa na yebisaka bino chaque fois papa na yo koza ndoki na yo mama na koza ndoki na yo mwana na yo akoza ndoki na yo ndeko na yo lokola epesi pasi ya kosakana te ya bana babomi papa na bango po batikala na mbongo ya assurance. Quel scandale, quel drame epesi pasi papa aboti yo tinda basasa baboma papa po na otikala na mbongo ya papa. Pasi et puis wapi papa babomie liboso ya lupango kaka boye na misu ya bakamaradi na ye na misu ya mwasi na ye pesi pasi liso to kobetela o lelo ya ngwa to sengi na yo okota o partager ya partager po ezali somme. Na France, ba combattant basali désordre précisément na Paris na ambassade et pas wapi bakei ko menacer ambassadeur ya Congo démocratique na France pour la ligne affaire visa fali ba visa o fali azwaki alors ba combattant bakei ko menacer ambassadeur pour la ligne ba akordaki ba passeport to ba visa et pas ba musicien. Est-ce que ambassadeur m'tapesa ka ba visa nini ambassadeur ya Congo a coupé sa visa à France, on ne sait pas, ma combattant Basiliki. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de fonction de son excellence monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Je destitue Ile Karatoki et je prends les fonctions. Je demande à toute la communauté internationale et à tous de considérer comme étant le responsable numéro 1 et le représentant. Aujourd'hui, tu n'es plus ambassadeur, tu ne représentes personne. Guerre est bandaki kala ibanda uto kala si que yo continuer ba vérité pour la guerre OT ministre Paluku a mis quelques vérités pour la guerre au est. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Merlin, vous à l'obéli validation ya candidature ya Matata Ponyo Mabong na Moïse Katumbi Bolandaye alaki au plateau ya bandeko na biso ya télé 50. Dans l'opposition, il y a plusieurs visionnaires. Je prends les cas Matata Ponyo. Matata Ponyo c'est un visionnaire. Matata Ponyo c'est un visionnaire. Matata Ponyo a un grand leadership. Vous venez tantôt de citer le nouveau ouvrage de Matata Ponyo. Matata Ponyo a démontré au Congolais qu'avec 4 milliards, on pouvait faire des choses. 4 milliards de budget. Parce qu'il a créé Congo Airways avec 4 milliards de dollars. Il a créé Bukanga Lonzo avec 4 millions de dollars. Il a créé plusieurs choses avec 4 millions de dollars. Il a lancé les travaux de construction des stades municipaux avec 4 milliards de dollars. Mais avec 16 milliards, nous n'avons plus notre Congo Airways. Avec 16 milliards, nous n'avons plus notre Transco. Avec 16 milliards, ils n'arrivent pas à créer des entreprises. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Sokezo tambola ba chéri bazoko ya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection panayo. Na salelo nini pondi makena kupenda kasana. Shita kwa cha pelende wenjo. Radio collective ya fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yokelangai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino ba chambre ya qualité oyo eza na ba climatisation ya kitoko bambetu ya somo na ba norme internationale eza pe na ba oreiller de rêve ebongo ba douche na bango soki okoti ndeti kaka osana mikili ya poto soki osana kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka osana Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili
Tintin, awa na Genesis Hotel à Chelibino, salle de fête Salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino. Bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête Salon Congo po bokozala na bino de cité. Awa na salle de fête Salon Congo ata bozana nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous. Climatiseur et lenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête Salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête Salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubuzwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali ko landa biso ozali na France ozali na Belgique ozali na Luxembourg ozali na Suède na Danemark na Finlande partout ici ozali tala émission na bino yango soki boyebi ngai merci mingi kasi soki boyebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek merci na abonné oyo deko kende bopesi ngai plaisir ya to ali komata muke to baki to komana nous 15 000 abonnés sika to na 14 000 quelques je traîne na quelques tierces poussières to ko 15 000 bo sala ngai plaisir ya sala papa ya Sedek plaisir to ko 15 000 abonnés voilà joie na ngai ekobak ça m'a sous avantage ya soko koti ko bosana kate ko tia j'aime et puis la barcha fa ya to partageaka pour ma solo auto betaka awa ezalaka pona ko nuire batu te mais plutôt pona ko sunga pe sika ka ndeko koyaki yope okoyate sika ndeko alongaki biope olonga ya soki mbali boso yo otala biso to kusenga na yo o s'abonner soki ko s'abonner ko bosana te ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete. Yaya tozali kopusa na malembe na fin de l'année mais aussi malembe pona maponono e kosala mabongo na République démocratique du Congo moko ya ba pays Afrique. Lolo bomo na sommaire to koloba mingi makambo etali politique kasi koloba papa Fiston comment est-ce qu'il y a radio lokole ba ndi koloba mingi politique ya to koloba la politique te ala lo bakazali émission politique te mais ali émission ya éveil ya conscience tika total so makambo zali koleka bongo na République démocratique du Congo po ozwa mayele tango yo ko voter ya mbalo ba épargner mutu te même ba diaspora ba ko voter pour na kijale loté ko voter pour na tribité ko voter pour na sentiment te voter pour na ba fait pour na lobby na yo et kozala ndenge nini yango de temps en temps bali komona to ko la sabino makam o ezali ko leka bongo na mboka na biso en fait l'Afrique en général particulièrement na mboka na biso République démocratique du Congo. Obo mesana bosi boyebi yango boyebi griffe ya mwana mboka Michael Josh o ali ko sponsoriser chaîne oyo Michael Josh merci na confiance o za continuer ko pesa na radio lokole télévision to senga kana yo makamu moko mi balemi satu o koti na chaîne to na site ya Michael Josh bandeko yo o sali window shopping o poni ata article moko tant que bino bali ko somba biloko na radio lokole pardon tant que bali ko somba biloko
na Michael Josh a continué à soutenir chaîne Oyo. Il y a Kota, blouson zali, bloc malili, bloc hiver, il y a été, perpète, soulier, montre, nyon surtout Oyo et longo ba di pour na yo oza la propre. Ezali bongo na Michael Josh, comme ça na te kokotaka. Comme ça na pété kokotaka yaya, ok qui ça yo ola la bongo na Genesis Hotel Oyo, et ça la norme internationale et pas pour la loko la ka ko na Europe, loko la ka ko na Afrique du Sud, loko la ka ko na Asie. Genesis Hotel, merci. Ezali bongo na numéro 8 avenue Kandakanda na quartier Loja na Kasavubu. Kitoko meka Genesis Hotel. Ce qui pose na besoin, il y a ma conférence, mariage, ma fête, quelque chose de manifestation. Salon Congo, il y a Genesis Hotel. Il y a toi qui chaque fois racheter le temps quand les jours sont mauvais, ma camazani malamouté anti-poison et zali pour la bino yaya pour la voyage en Afrique partout tout ici on ne sait pas confiance et n'exclut pas le contrôle. Tala les autres robeta le bana pas bon papa na bango propre pour pas tirer na mbongo yaya police tout anti-poison benga ozo ba coordonner ya ba anti-poison pour na yo ozala déjà safe ne ba lo ba en anglais yaya yangoyo tangawis yoam powerful yaya pona bo pikile ki bo kundu banzoto wayo yo muto sana faiblesse to surtout rapport la pikiki mama sombela papa tangawis anniversaire ba tangawis o kitoko yaya ba peste témoignage na Paris na Belgique partout après témoignage oyo yango na pilipili ya mama Mado ko bosa na yango te benga to numéro mama Mado na publicité bu mona benga est-ce que ba kobi yoam numéro na benga mama Mado yo okozwa pilipili na ye topé okozwa njinja oyo pona bo pikili ki ya melaka yango chaque tongo chaque pokwa oko sentir courage faiblesse ya te bande ko busa ba track yo busa ba longue distance tala yango yo liniki ngabona mekana no papa fiston yo mekaka yo boko test na mekaka yo somo mekaka oya yo donc il faut que vous ayez masango ya verre wana au sentir yango to meka voilà tangawisi yoam faut que melaka yango pona endurance ezalaka na nzoto. Il y a tout comme on a interview, il y a Merlin a lobé a expliqué, oui c'est vrai, tout le monde a qui a un kokoso pour la baba. Entre parenthèses, les gens croyaient qu'on allait invalider la candidature. Il y a Moïse Katumbi Chapwe, na Matata Mponyo, soi-disant Makama Bukanga Olonzo et consort, côté Moïse n'est pas congolais, mais en fait, Cour constitutionnelle et Kati Makambouke, on ne retranchera aucun candidat. On se trouve 24 bazar retenu. Merlin a sali analyse d'ailleurs lobby oui c'est vrai parce qu'il moyen pour invalider un côté mesika il paraît bah quoi accélérer na makaba bukangolo pour la kaka ba minimiser et ça harcèlement ton rédalité yokana nous Merlin ndenga ali ko répondre na micro confondre na bus na télé 50 et bongo tozonga suivez à vous nous allons recevoir Merlin. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bien portant. Très bien. Vous êtes devenu très célèbre ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Non, c'est toi avec cette victoire d'aujourd'hui donc. Alors, il y a d'abord une activité. Carly, vous pouvez nous remettre... voilà, merci beaucoup. Découvrez l'histoire extraordinaire du candidat président Matata Ponyo dans son livre autobiographique captivant. Matata Ponyo Mapon, une vie, ambition de la pauvreté au pouvoir, plongé dans les phases clés de sa vie, de son humble enfance à son ascension fulgurante jusqu'à son accession à la primature. Cet ouvrage inspirant partage les défis qu'il a surmontés, les sacrifices qu'il a consentis et les leçons qu'il a apprises tout au long de son parcours. Son ambition inébranlable l'a propulsé vers les plus hautes fonctions et il vous en dévoile les secrets. C'est jeudi 2 novembre 2023 dans la salle G3 phasée de l'UPC à 10h. L'auteur vous donne rendez-vous à la cérémonie de vernissage du livre fascinant de cet homme d'État. Merci beaucoup. Donc le rendez-vous est pris pour ces 2 novembre. Matata Ponyo, on va devoir découvrir. Merlin, bienvenue. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de la victoire. Quelle victoire? La victoire d'aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, mais les combats continuent. La victoire à la Cour constitutionnelle? Ouais, oui, la validation de la candidature de Katumbi. Parce que nous prenons l'unité dans l'opposition. Nous voulons que tout le monde soit là.
Donc, mais c'est quoi? Vous aviez peur? Non, on n'a pas vous peur. Vous trembliez? On ne peut pas avoir vous peur. Vous attendez à son invalidation? Non, on ne pouvait pas invalider Katumbi. Nous ne pouvons pas avoir peur. Avoir peur de quoi? Un régime qui a échoué lamentablement. Mais il a détenu la double nationalité, la nationalité italienne. Quand et où? Parce que la réponse de la maire du village italien cité par ces régimes, la réponse existe. Le ministre de la Justice de l'époque, Tambomamba, a éclairci l'affaire. Donc, il n'y avait plus à craindre. C'est plutôt une victoire du peuple et de l'opposition en général. La victoire. Et maintenant, c'est quoi? Double. Donc, il y aura une candidature unique de l'opposition? On va se battre, mais simplement, je vais dire ici que nous ayons une candidature commune ou pas, nous sommes en face d'un régime finissant qui n'a pas de bilan. Ils ont tous les moyens. Ils ont tous les moyens. Ils ont tous les moyens. Ils ont tous les arcanes du pouvoir. Ils ont tous les moyens, mais nous avons le peuple. Et ils ont tous les moyens. Des moyens détournés, des impayements. Mais nous sommes avec le peuple. Et surtout, non seulement le peuple, parce que dans l'opposition, il y a plusieurs visionnaires. Je prends les cas Matata Ponyo. Matata Ponyo, c'est un visionnaire. Matata Ponyo, c'est un visionnaire. Matata Ponyo a un grand leadership. Vous venez tantôt de citer le nouveau ouvrage de Matata Ponyo. Matata Ponyo a démontré aux Congolais qu'avec 4 milliards, on pouvait faire des choses. 4 milliards de budget. Parce qu'il a créé Congo Airways avec 4 milliards de dollars. Il a créé Bukanga Loans avec 4 millions de dollars. Il a créé plusieurs choses avec 4 millions de dollars. Il a lancé les travaux de construction des stades municipaux avec 4 milliards de dollars. Mais avec 16 milliards, nous n'avons plus notre Congo Airways. Avec 16 milliards, nous n'avons plus notre Transco. Avec 16 milliards, ils n'arrivent pas à créer des entreprises. Parce que le Trans Academy aujourd'hui, c'était mort-né. Avec 16 milliards. Mort-né comment? Mais les gens travaillent là-bas. Mais 5 mois d'existence, 5 mois d'impayement. Sans siège, sans contrat de travail. Aujourd'hui, les garages du Trans Academy, c'est le palais du peuple. Mais Matata Ponyo a créé une entreprise avec un garage, avec un siège social. C'est-à-dire le problème ici, nous avons besoin d'un visionnaire. D'un visionnaire, non seulement d'un visionnaire, mais d'un grand leader. Un leader visionnaire comme Matata à la tête de Matata, parce que vous parlez de Matata, vous parlez de Bukanga Lonzo, il y a le procès Bukanga Lonzo qui continue au niveau de la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que... Est-ce que vous ne voyez pas qu'on risque aussi... Moi, je crois que ce procès, c'est un procès de la honte. Procès de la honte. C'est un procès bidon, créé par Tshisekedi, Kamuleta et Mukolo Kokesha. Parce que il vient de... Moi, j'affirme s'il n'y a pas eu détournement dans l'affaire, dans le projet Bukanga Lonzo. Je l'affirme pourquoi mon argumentaire est assis sur le blanchissement de Patrice Kitebi. Ils nous ont dit, Kitebi a tout démontré, les bordereaux et récits, qu'il n'y a pas eu détournement. Si c'est lui qui... Kitebi. Si c'est lui qui décaissait l'argent c'est national. Vous le blanchez, il est blanchi. Vous dites qu'il a tout démontré. Et c'est lui qui a réussi l'argent, Goblet. Goblet dit, accepte d'avoir tout réussi. Alors que fait Matata devant la Cour constitutionnelle? Et tout ça, c'est quoi? C'est que... Matata plutôt est victime, d'avoir refusé d'adhérer à ces monstres d'union sacrée. Matata est victime de son leadership, de sa vision pour le Congo. Je viens de démontrer avec 4 milliards ce que Matata a créé. Je viens de le démontrer ici. Avec 4 milliards, nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin d'une vision. Le Congo ne manque pas les moyens. Mais le problème, c'est la vision. C'est le leadership. Aujourd'hui, avec 16 milliards, si Matata avait créé Congo Airways avec 4 milliards, avec 16 milliards, on aurait à voir combien de Congo Airways? Alors maintenant, aujourd'hui, Matata Ponyo, pour vous, vous dites, mais déjà au niveau de la Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle a retenu 24 candidatures, il y a même la candidature de Matata. C'est que Matata va compétir. Non, mes informations à la Cour constitutionnelle, mes informations, les informations récits dans le couloir de la Cour constitutionnelle, que ça, c'est pourquoi j'ai dit c'est une victoire, mais les combats continuent. Oui. Le chemin du changement est long, oui, maintenant, mais nous y arriverons. C'est quoi vos Parce que informations? là, maintenant, on demande à Kamuleta et à Kokesha, parce que là, ils n'avaient pas moyen de valider Matata ni Katumbi. Ils veulent maintenant accélérer sur l'affaire Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo. Voilà. Et vous allez voir, cette semaine, Kamuleta va lancer des invitations. Mais il va lancer les invitations sur base de quel texte réglementaire? Parce que la Constitution, moi j'ai toujours été déçu par nos professeurs de droit d'université. J'ai été déçu dernièrement par l'analyse faite par Luzolo Bambi.
il fait allusion à un article de la Constitution, l'article 164, mais il oublie pour appliquer l'article 164 de la Constitution, il faut faire d'abord, il faut pousser, il faut faire parler l'article 166. Parce que l'article 166 donne la procédure pour juger un Premier ministre ou un président de la République. Que dit l'article 166? Il faut pour déclencher les poursuites pour un Premier ministre ou un président de la République, il faut que les parlements se réunissent en congrès, dans les deux chambres parlementaires, chose qui n'a jamais été faite. Dans les cas Matata. Dans les cas Matata. Il faut que les 2/3 des congressistes autorisent de poursuites. Ça n'a pas été fait. Et quand Kamouleta va prononcer maintenant la condamnation sur Matata, parce que tu sais qu'elle lui demande de condamner à tout prix Matata. Donc il faut à tout prix qu'il soit condamné. À tout prix condamner Matata. Alors comment ça va se faire? Comment ça va se faire alors que... Je suis en train de donner... Comment est-ce que Kamouleta va prononcer la déchéance de Matata? Parce que la Constitution veut que lorsqu'un Premier ministre est condamné, la Cour doit prononcer la déchéance de ce Premier ministre. Il y a un problème dans l'application. Si la plus haute Cour, la plus haute juridiction de mon pays peut accepter de marcher sous les textes réglementaires, alors comment est-ce que nous pouvons faire foi dans des dans des cours et tribunaux ici? Parce que le président de la Cour constitutionnelle est d'office le président du Conseil supérieur de la magistrature. Si c'est lui qui doit sanctionner les magistrats, lui-même est dans la violation, alors à qui devons-nous faire foi? Alors maintenant, aujourd'hui, Matata, on a validé sa candidature au niveau de la Cour constitutionnelle. Et le dossier Boukangalonzo. Alors comment ça va se faire? Donc on va un peu sursoir le dossier Boukangalonzo, le temps de permettre Matata de battre campagne. Non, il n'y a pas à sursoir. Ouais. Je vous ai dit, c'est un procès de la honte, c'est un procès bidon. Parce que l'argentier a été blanchi. L'argentier qui t'est dit. C'est lui qui devait témoigner que moi, quand j'ai sorti l'argent, j'ai donné autant à Matata. Lui, il est blanchi alors. Que reste-t-il encore de ces procès? Voici des dossiers que les Congolais attendent. Qui a vendu Boukangalonzo aux Canadiens pour Balonara Diamba? Boukangalonzo est vendu. Mais les députés enquêteurs sont là. Et les Tamboué, Jean-Marie Lukulasi, Ogi Kalonji, Ados Nombasi. Le dossier est sur la table de Mbosso. Ça fait 2 ans que Mbosso est incapable de soumettre ces dossiers à la plénière. Donc il y a les Canadiens qui sont là. Qui sont là. Mais les dossiers que les Congolais attendent, il y a l'affaire RAM. Nous avons été escroqués sur la place publique. Même les militaires et leurs enfants ont été escroqués. Les dossiers que les Congolais attendent, qui a bouffé l'argent des jeux? Non, pas seulement des jeux. Poisson Namibie ici. Mais parlons de ces fameux jeux francophonie. Matata Ponyo avec 348 millions. 324 millions de dollars. C'est 16 avions Airbus 320. 16 avions. 16 avions Airbus 320. Avec le 320... Avec les 324 millions de dollars. Nous voulons des procès comme ça. Vous nous amenez dans des procès politiques. Donc pour vous, Boukangalonzo, c'est un procès politique. Mais c'est un procès politique parce que c'est lui qui devait témoigner s'il y a eu détournement. C'est lui qui portait le mallette. L'argentier a été blanchi. C'est lui qui devait recevoir l'argent pour financer et pour exécuter le projet Boukangalonzo. Goblet a accepté d'avoir tout. Affaire visa, il a fallu pour pas... Bah, pêche 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah, combattant, bah, sili qui na France, bah, qui bongo attaquer na ambassade, autre monde a kambouana kala, bah, qui menacer ambassadeur ya Congo na France. Na évité bah menacer pour la nini, il fallait qu'il bah soit visa tête, je ne sais pas. Est-ce que pour pas ça fallait un visa, bah c'est un qui accord ya ambassadeur ya Congo na France, ça je ne sais pas bah menacer, bah combattre bah lobby l'ambassadeur à France bah longoli pour la bango à soit ambassadeur na évité. Et ça qui mbutu bongo na ambassadeur ya Congo na France. Bon on a moi extrait on a autre section de nous commence bah combattant bah très fâché pour faire visa ya fallait suivez. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de fonction de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Je destitue Ile Karadoki et je prends les fonctions. Je demande à toute la communauté internationale et à tous de me considérer comme étant le responsable numéro 1 et le représentant. Aujourd'hui, tu n'es plus ambassadeur, tu ne représentes personne. Assassin, criminel, assassin, assassin, je
que fali na ba ministre na délégation na ye ba kei bongo ko beta na yu arena miliciens ya Congo Ferregola elongo na ba Gaulois na ba miliciens na ye ba s'envola ki bongo ba kei États-Unis d'Amérique et pas bazali na tournée ya États-Unis d'Amérique. Force à vous, courage à vous tous les artistes congolais. Après tout, c'est le Congo qui gagne. Toti kaka na makambu ya politique toke précisément na République démocratique du Congo na est ya mboka na biso et pas wapi bitumba ba mamba ya est baleli plus de 20 ans ya bana ba botami oboti mwana akoksi 20 ans avivaka na pasi avivaka na guerre ezopesa pasi ya kosagate makambu ya kasi raison ya guerre o ezalaka nini guerre o ebandaki ndenge nini ministre Paluku a expliqué ndenge makambu o ebandaka. Pour nini ba Rwandais bali donc soutenu par les multinationaux bali ko ta guerre côté est on a besoin nini yoka ministre Paluku ndenge a expliqué landa. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise. Par l'opération Umoja Wetu, j'étais là, ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine. Il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je récite à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. Ce n'est pas comme au Rwanda où il y a 2 ethnies et au Burundi, il y a 2 ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Donc, tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des effets dans notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. Il y a des compétences là aussi quand on dit solo, tu compètes là le solo a passé pesinga mutu ko soya ko sakarate ya moto betre là solo tika to pesa mbote na titi na luzitu de longues jambes depuis Brooklyn na Mada City mbote o utaka bongo e pa ya Nathalie Mitonga. Comprendre Wanga Nathalie na Brooklyn moi si ya pembe akota kangungite yena Mélanie mbote na bino
Yaya epesi pasi ya kosakana te to bosani te Tijon Lushombo oya pesi mbote na bana nyostu ya Saint-Charles Luanga mbote na bino on est ensemble. Yaya na lobaki ya monde bandeli awa tout ça la attention finalement on ne sait pas mokili oyo kene nini nani oyebite à qui faire confiance to lobaka awa il faut confiance na bon na famille restreinte liboso. Papa, maman na bana kasi ce qui est comique bana ba comme na niveau ya kosala mabe pa ba boti o boti bango c'est que mabe koti yaya makambo so za mabe divorce e bonda makambo ebele yoka lisolo o ya mukuse e kopesa yo pasi ya kosakana te yaya likambo o esa ibongo na Afrique ngele na Afrique du Sud pasi c'est encore récent yango to robeta ngono ba réserve au sakana te. Na lobaka chaque fois papa mama zalaka maesalaka angele la kisaka bana nzele ya nzambe mama soki babali yo cela ne veut dire pas que omitika moi si azalaka fleur soki ozoko mitika moi propriété zate mabe ekotaka ndeko mobali oyo zalaki na mwasi na ye bazala na Afrique du Sud babota kutuna bana na bango kasi ndeko mobali oyo azalaki bongo munganga médecin asalaka médecine asala médecine asisa te papa qui est moi au privilège wana azalaki munganga awa alors azwaka moi quelque chose nzamba sungi basombi ndako ya liboso. Tant que nous avons liboso bali ko vanda na mwasi na ye bali ko vanda nzaba ko sala grâce basombi ndaku ya mibale basombi ndaku ya misatu kasi qu'est-ce qui s'est passé mobali akendaka musala ayaka ndenge loba à chaque fois mwasi ali flair parce que on a ba raison oyo mobali ye moko alobaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman tellement parce que baba simba la ndengo wana soki aboti bana misatu minei ono nga na kotia su babote ya nini na komi bongisa su pona ni parce que nga sna bana nga yaya propriété za pona kobala te yaya pona kobala te oui c'est vrai baninga nga sina bali baninga nga sina bali yo potika kondukala ngai dotona hommage à toi maman national. Ah, Tchala Mwana, repose en paix. Moutou a paix sa valeur. La culture Luba. Hommage à toi. Paix à ton âme, Maman Tchala Mwana, Maman nationale. Moi si na ye, papa Fisto, moi si donc, moi si y a docteur Rwana. Azalaki vraiment propriété comment na bala na tongo ba meliti atiki basani kaka ndengona aweko sukula basani peut-être na 12h il faut se la patamba ko na 12h asangisi ayeko ndaku pena bizarre chambre et mo tu ya ye soka boti mwana soloma suba telaka un docteur ndaku pena munene ndaku za propriété moi si kaka na téléphone et puis moi si alibala téléphone na yo ba code les ka ba code ata papa simba téléphone alingaka te mobala ankesaka biloko wana il se dit mais comment est-ce que moi si oyo asana ba tout nyonso tout mbongo azanango nyonso azanango mais pourquoi elle n'est pas propre? Qu'est-ce qui se passe? Ya talaka makamsu za rappel malédiction nani ya lokayo za la propreté n'est ce que le Gomoro oui c'est vrai ça africain olamuki na tongo oui papa ke musala okobongusela yo sali sur sala pa obate yo zongi na mbeto la papa tiki yo na position ya mbetu na robe de nuit na lipapa na liputa boka ndengona okay musala papa tanga kozonga akuti yo kaka bizarre oh papa libanda tanga bimi libanda akuta na batu ya ndenge na ndenge akuta na ba fille ya ndenge na ndenge akuta na ba petite ya quartier ba petite android aboyi po abi mama azali na ndako grand prêtre mère azali mais grand prêtre mère ba salité le kimingi yo ovandaki oui c'est vrai bon ça va tant papa genaki musala ngala bongo sambaki et ça la misuku to abongisa kami bongisi pa te ba beauté consort no surtout mais papa mon yoté. C'est là papa ba beauté wa bima moi si élégante fleur flair tant papa zonga en tout cas grand porte mère aza danger yo oko ato bima kina yo okenaki na shop okenaki soki wapi yango ta beauté papa moni yango tant papa yo tango zongi
Olio zela papa ya komona beauté ya mwasi na ya balaki yo olongoli ya toi ozongi normal papa ko kuta oka kibudi budika ndingo wana yo bongo mama bino bongo na ba papa bino bongo na ba papa o tenga na sta mesa na déjà na sta bala déjà na kolula nga susu mobile na nga salula oui mobile sa lula yo aisa oteke okoma kubuka na kati ya ndaku zalaka propre est-ce que komi propreté za kaka ya nzoto te ba monso bimino azaka propre basani na yo bana balelaka basani boleli botika ka basani salité pona nini nyoso to ndaku il faut komba ndaku na yo ezala propre ya certaines femmes o ba ebi ata ya kotanda mbetu te bino bona mabala mbangu mingi pemba ko wela ko bala kaka kasi pona ko kipe papa ozai ko kokate na ndenge nini est-ce que bokomi to sola pembe mama Kalija mbote na bino na Mada City na bosanité mama chouchou mbote na yo na Mada City yo comprendre c'est que bien tu na ndenge wana moi si o azali peintre ya solo mama chouchou chuna comprendre c'est que bien okomona ndengo wana likona ngo mwasi yango impolitesse ceux qui vont pas dans le déjà il y a comme il y en a 3 mots 4 5 mots c'est pas bon mwasi ya libala il faut ça la douceur ayeba kakoloba mobile nous sommes les Africains n'oubliez pas mobile a la tort même ça a tort a la raison il faut quitter mobile so ka tombo il faut okitaka papa oya encaissé et kokité bon atali boy bana na sina boti bana mibale oyo bana basi bakoli ya mobali na ya mwasi bon mama na bangwa kende usala bien te atiki ndako wana papa bimi papa ke kolinga fi mususu il y a moins de 35 ans, à 32 ans, jeune fille, a s'occupé de papa comme il se doit. A sommer la papa, batanga wisi mama mado, yoam, ba pipi mama mado, pour la garder ba am dengo wana. Azotsa mama à l'aise. Mama ba grand prêtre mais ça rabno bosa la attention. To la ça qui vino awa comment est-ce que o ko akiri papa so oti musato, tu la vino taille la chaîne absolument na émission les ali. Est-ce que mama o ane ko lengi la mobali. So ki o lengi mobali te akokende. Papa oya kuta na jeune fille azo bercé soka uti musala alongole ba chaussette alongole ba sapatu asokole makona citron yaya alongole cravate atelier ventilateur climatisé ba fandisco bota asko radio lokole pona ba simba quelque chose est-ce que komi papa sa nini akeikuna est-ce que wana boko pesa faute papa beaucoup pas papa papa docteur abengani mwasi na wana te atiki make côté mususu kuna babandi ko vanda docteur abandi ko sala ba 2 semaines ya katena ndako akoya ka taliba la tiki ame azoko tia bango à l'aise asomba ndako deuxième ndako asomba kiwana atia ngo na kombo ya mwasi na ya otiko linga jeune fille. Troisième ndako sombaki wana ataki yango na kombo ya bana na yi. Pendant que bana jeune fille oya 35 ans ayo somba susu 4e ndako. Donc ça la bana mibale atie na komba mwana yi. Tala comment est-ce qu'il y a bongo saki yango. Moi si o mama bana o mutu passe o moi si to benga moi si ya salité o azana bo petote ye azana ndako na yi. Mais na ndako oya liboso wana eza na kombo ya ye na mobali. Na mwasi na yi wana. Deuxième ndaku ate la kombo ya mwasi na ye oyo autour de la jeune fille wana. Troisième ndaku mwana na ye. Quatrième ndaku tout le monde avait azana ndaku na ye. Et comme siko mwasi sera ye. Donc mon ba somona babi ceux qui vont ba ye na ndaku a mona répugnance. Oye ba ndaku mona ndaku minta libana ndaku propre flat qui toko na libanda soko koti e banda ko za koti ka beso le beto na zolo malamoko uzoka so odeur ndengwana baba suba bana c'est comme si ba sande sanité do mir route mawa trop mama sana tawa te busy ga na YouTube busy ga na téléphone au moins de votre prendre ma balle o papa fisa no ba rebelle te avec I'm talking sense est-ce que komi e ba lo ba en anglais. Papa vandi ko vanda kuna.
a message na kuna a komi ka kotala kuna siko jour moko ke kuna maman wana oya salité excusez-moi le terme avant lisi mobali mais yo la asuna nda gute nini okoma okende kaka okende wa tabino est-ce que ba yebsinga aussi déjà moi sikuna siko yo tikanga awa bweningani est-ce que c'est difficile pour na yo o comprendre ozali moi si ozalaki na yo to botibana na sali yo mabete epine ya liwana yo ozali kaka awa na loba lo makamba ki salité propreté ozali na ngote na ebité molimo wana côté li wapi ya ki salité boye ozapena propreté ayebisi face à face nengwana donc ekozala siko difficile pour na ngai ekozala difficile pour na ngai na sa nini na ya sozonga na yo ayebisi yo mozo comprendre que de faux olu comme moyen la tiki wana me yeba ke ngana yo tokozala shooter pour na salité eleki. Maman a empêché Mathieu na mutu, on ne sait pas qu'est-ce que va. Papa Oyo a bandi ko vanda na moi si na yeso qui a jeune fille à 35 ans ba ou mais li ba sali ba toi une année ba 2 ans moko boyi. Papa wana esi dans aki docteur alors azwaki na ba assurance à vie belé so 3 assurances mobimba. Oui ba assurance wana a futa ye ya moi si na ya bana no surtout donc assurance au futa surtout. Mais que soki muta kufi ba futa ka mbongo ebele. Mbonge belé. Alors pendant que bandai kozala wana siko moi si na yemu tapesi lisolo moi si ami balé yaya. Ya on totanga ba komote pona ko éviter kaka. Moi si ya mwana muki. Trobengo ngo moi si o azali salité ya liboso na moi si o ya mwana muki. Au fil du temps parce que bana kutu oyo ya moi si o bana mbale wana ba koma ya kutu ya ko vanda pe na ndaku oyo ya mwasi ya mwana muki wana bakoma ko vendre ensemble ko ya mais ba kolaki déjà ba sala ba mbeba ya ba vanda mingi wana bakoma okende rare epai ya mama na bango azo ataba locataire akoma vanda ka yemo tala comment est-ce que mobali ya kimi pona salité ba mama to koma est-ce que bokomi propriété ezalaka malamu propriété kaka ya nzoto te même na ndaku okomona na salon na yo ba kopo koto ba kopo cuisine kutu ko te salité et osana poto na ndeni est-ce que komi voilà sikoyo ndeko apesi solo mwasi oya mwana muke wana ay papa fisto moko moni donc na ebité mon bala comment ko remarquer moi bien té abi na o sentir on dirait bana nango nde ba contre ngapa na comprendre mais c'est comme si y a complice entre maman na bango na so comprendre penalty mais na moi danger mo goya ba danger mo goya po bana ba na papa ndeni mbongo assurance assurance ou meli est-ce que ça la beauté bon papa bon tout nga bloc wana pour la nini bloc à futur pour l'année parce que je suis là na s'occuper de très bien vous êtes très bien beaucoup de temps moi je suis encore en vie. Voilà, vous comprenez que l'électricité qui est dans le studio, en Afrique du Sud, l'autre chez Dingezali, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, on va continuer. Papa, si quoi, si moi, c'est comme si on sentait le mot ma bezali. Ma assurance, alors, si moi, c'est moi, il y a 23 ans, qu'est-ce que je vais faire? Nazo canceller l'assurance. A canceller l'assurance à Liboso, a canceller à Mibale, a tiki kaka assurance moko. O a récupéré un bon nango, a sali makamusus. A tiki l'assurance moko. Bango kuna ba moi si à Liboso, na ba yebite que papa a canceller l'assurance wana. On était papa que ndara musala, a zo rambo ngono surtout wana. Moi si na e oya mwana muke oya 35 ans. Azalaka na salon. Alors ndako le pango basomba ki wana liboso nango basala salon ya munene VIP moi so na bek makamba salon. Moi ça yeb makamba salon. Basala kana yi. Sala makamba salon. Siko tellement ndako ezawana papa so auti musala oli akotra ndako azalaka na wana nanu afana mutuka moi ça si makamba salon ba 20h ba 19h moko ba kangi ba mati na bango na ndako baki. Si le jour moko boye, voilà ce que jour événement. Papa outi musala, docteur outi musala, aye, a parqué pour tout le monde, a continué dans le salon, a solo dans moi ça, a 19h30, 19h30, 20h. Si tout le monde a mon nene,
salon ngo za ba des portes kotoyo ba pesa mutu moko a futela a fungula shop mususu wana bango wana mususu na shop mususu bakangana quoi mais zaka ya bango dans le pont na bango a côté pe amoni moi ça va oui ça va hier ça va na vai na mutuka na camarade na ngai to sola camarade na vai camarade ba sola babandi ko sola camarade na ye babandi ko sola camarade na ye moko boye mwana na ye ya mwasi aye mwana na mwasi aye oraya abengi sikoyo na telefone abengi mama na bango ya mwana mukie wana ase ko comprendre nga mwana ya papa wana docteur abengi mama na bango ya mwana mukie ya 35 ke non na besoin ya mbongo 500 reine mbongo moko songolo na abo oyala parce que papa na biso azolinga sote mikolo to sola na yo o na ndeni ça va jeune fille wana azui mbongo apesi travailler na yemoko abino ke na balabala kuna kende ko pesa mwana na ngai akepa pesi mobali siko abimi aye akoti na salon afadi pembeni na bala tiki mutuka azo filmer pembeni ya salon muninga na kati ya mutuka ba mona ka boye de job akoti kaka des araya aux Afrique du Sud ba koti na salon ba besi mundu ki bolala bino to ba zui bango ba téléphone ba zui mbongo et consort ba kepe pa voisin na bango ba zui mbongo ba zui ba téléphone surtout ba tango ba andiko bima mwana na ya mobali akoti akutel na ba to ba na assassin pa to tion wana ba sala action te akutel na bango wana obike moi ça peut sur la bina mona bango asimba bango pena ba des assassin c'est comme ça ba osola ba bimiti libanda ya lupangu ta ba libanda lupangu sikoyo ba sa ba 2 minutes mo boye ba sa ba ko zonga lisusu ta ba ko zonga susu tangu sikoyo ye amondi ba zonga ye mtape solo mo fia mwana mki akimi la porte de ciment pour ça la porte de ciment ba bina na akimi tanga akimi sikoyo po esa mira mukuse bozo yoka abinga na yoka na matoi nanga batu ba ki ba yoka na matoi na babino oyo ati polo pembe wana oyo alati polo ya pembe alobi yango na anglais the one is wearing the white t-shirt sikoyo voisin na salon ape après faire mettre bien aiko contre la salon yepe azaki mona mbali ata yepe t-shirt pembe mobile na yepe azaki na t-shirt pembe tanga mwana ba ya kimi abeta na kimi on ne sait pas son balle pas kimi son neni aoki 3 balles pa et puis ba to ba bimi ba kei tango ba kei wana muninga na ta mutuka awona ba vraiment nyo to ndenge leka tango ba kei 3 4 5 minutes après ayeko zonga ba monika ka masasa leni ba boni mutute nzoka na kwa koto yesko ba bien tuni siko ba bakiana wapi mobali na ngai ono ndira batem na sima parce que ba batamaki ondira batem na sima ba ndiko luka abi maboye na libanda salon la baluka boye amoni mobali na ido masasi ono bete kinde mobali na ye akufi na nuteku to ape 3 balles kota motema koto 3 balles ba se ko reba miko réanimer wana ba bengi mbila tanga ye mbila tango ye ba zui ba bengi ambulance tanga ambulance ye ba zui papa wana ba kena ye mwana na ya mwasi ye aye na salon wana mais ba uto beta papa na masasho yoka ba mwana mwasi na tika za ndengo wana mutu wana so uta kufe ça bien to koma riche asana ba assurance belé ce que to zambon to koma riche bano to bota libana to ba ngasuma kambute do papa on a eu botio ozo bangate papa ba beti maso ba non mitali ata kufina kundenga ya poto ko ba auto riche et pesi passe si koyo papa fils to ya bisinga ngona esprit nge sali mais qu'est-ce qui ne va pas na uti ko mwana no mwana mbali asimba ki ba station lokola ba camarade ba bimaki banda et parce que ça va ko zonga ba tirer ça va le kamute moi si wana mwana mki alanda na hôpital avana mwana ya mwasi ayate na ya mubali to sala
Et ça va 19h. Moi, moi si, na mobali, ba yeko ya l'hôpital ba 1h. Ba 1h. Si ko ndenge nini, docteur Robinini, akobika, to obika te. Abina moment on est suspect. Abina éviter to là. Voilà ce que papa commence à chuter. Bref, tant ba kero ba ki na 0 wana. Ba otna, si ko klamu tuka na ezali wapi? Klamu tuka no klamu tuka, botala na salon wana akina. Mwana bazwa mutuka wana. Jour wana mutuka wana bango et mona tete tena okufa. Papa ya okufa après 2 jours. Bref, tant papa na kufi. Heureusement, il a cancellé qui déjà assurance. Tant que papa na kufa benga papa na kufi, ba otuna siko, ma assurance ta nini. Nzoka papa cancellé déjà assurance ayebaki. Yaya, le koso ya mbongo et pesi passe, le solo et pesi ngai mutuko soa. Talanza benenga sala makambu. Bana wana papa na banga tri testamenté. Yaya. Kibulu. Nzoka fa kufa, tangu docteur a traité, essaye docteur, na moi non vivre té. Mais biloko no surtout wana. On a sana ngo, na kombo ya mwasi na ngai. A komi kombo ya mwasi na mwana mkito kotana kombo na yana ta komi yango apesi docteur. Apesi yango pas docteur. Tangu mbila ye docteur abengi mbila, azu yango apesi pa mbila. Pasi. Yaya ba jui, ba sali funérailles, ba kundi nyoso tout en temps kunda nyoso ça va. Oebike, en fait, détail moko. Docteur wana famille na bango base na bango za bazaka na Durban. Na Durban, yesu ko azoki musala awa na Johannesburg. Siko sala ke funérailles fallait que ça la wapi na Durban. Ba sali ba rasmana surtout moi bana na ye ya moi stem mobali ba yiba ebembe ba kenda na ngo Durban po mama na bango ndaku na ye izalaki na Durban. Est-ce que komi ba kende bembe Durban jeune fille oyo ayeko landa sima na ba camarade da famille ba kenda Durban. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tangu ba kenda ba zuna mutuko ya papa na bango na mutuko ya jeune fille ya jeune mama na bango ya mukia 35 wana ba kenda na ngo Durban mutuko wana ezonga te. Ba di wana marambu ya assurance. Ti le lopena nu assurance afuti te. Ba lingi ba bengana mwana mwasi jeune fille wana na ndaga esa bino mutu na mno esa bien te o la ndako na ngai. Timbila ya bakenda na parke batala ne surtout mama na bino sala ndako deja oya na Durban yo ndako na oya ngo songolo oyo ndako ne so ndako oyo ezali ya jeune fille oyo mais mutuka bakimisa et puis yaya bamboka lokola Afrique du Sud ça ameza mboka ko boka msuste so ina Congo ndengo sala no te bakati makambu awa mowe avant kufa aisa ki docteur nyo surtout oyo ezali oyo Ils la combo, il faut moi c'est un à Girango. Moi ça m'a dit ouais moi on a 35 ans. Donc bino vous allez cambo à Koloba à mon côté. Tisika pe mbongo y assurance na les limite papa fisto. Mbongo na mbongo belé. Assurance à couper sango na maboko na ngai. Siko papa fisto beta li solo oyo tala ngai mabe na nga ezali wapi. Parce que tant que mobala linga kinga essaye nga clair que moi si wana sanité leki a expliqué makabo on a expliqué na betelo yemoko ane koloba yango siko sta zimbongo wana ngana za ingrate na ebike na kokaba nabu na pesi mwana na ye ya mobali na pesi na mwana mwasi na ko kutu pesa pe mwasi na yali bosomso tikali wana ngape na boko na bana mibale oyo toboti na yi est-ce que mabeza liwa papa fiston beta lisolo oyo bande kwa pesa ngai conseil mbongo aso nga na zuyango na sala na ngunini na zo na suyanga moko to makansana na ngo ya kopesa ngo ndambo na tika mswala ezali malamu za ndenge nini papa fiston tisika bo salon na ngai na kangai salon pendant 2 mois mais la fumona ce salon ça doit continuer est-ce que ce qui mbongo assurance ebimi bana wana ba kotina suba bandi ba ko bomangai te na ebiti na sala ndenge nini mais na mono kola ngana olongo awo
ngana olungwa awa na kochaba locataire na changer ndaku ba yeba prochain na ngai te na ozela soki assurance benga monge bimi na lungwe awa est-ce que il faut na milongo de sika wana avant tona zela soki mbonga assurance ngebima pona lungwa mais na kolungwa wana pe ndenge ni ba client na ngai ya salon munene VIP ba yebinga déjà awa est-ce que soki na lungwe ala ko fala quelque part na soki ka musala awa e kozala ndenge nini soki na dépasser salon na ngai awa exika mususu ekozala ndenge nini tala lisolo oyo esuki awa epesi ngai mutu kuswa bana babomi papa na bango bakasaki lokola bakozwa bomengo yoka siko chose grave papa fiston nasaki yo mobali nanga ayaki na mutuka na ye na kati azalaki na camarade na ye wana amona basen nyonso tu toyebi liso bande komona ye te toki ndenge na ye on ne sait pas ayoka nde bana ba osolola tango ko pia témoignage on ne sait pas akena pia témoignage na police ndenge amona ndenge baloba kaka ndenge baloba ya kofa ke bana na inde batenge basasha bana ko solola lobi nango ye camarade mbali nanga wana ala na ndaku ka alamuka te ebité batela e poison ya ndenge ni alamuka te ba voisin ba vandaka ba mona 3 jours 4 jours solo na solo bimara tanda kuna flat wana ba benga mbila batala boy ya ça fait 4 jours abandi ko se décomposer tala mokili soki ba bomi papa na bango moko e bongo ngai ba ko sa ndenge nini pasi papa fiston pesa conseil na bana basi pesa conseil na maman bazala ka propre na ndako batal saka bana nzela ya nzambe surtout bana yango bakota na ba pimbo déjà ba pimbo ba saka ya teaka ba ya mibali teaka ba ya basi la kisaka bana nzela ya losambo soki atabana ba bazala losambo balenga bakota makambo wante bula kiso atabana ba jimbo ngango bana makambo ba drogue déjà makambo ba pimbo ba komela ba diamba e kosuka mabe tala mabe ko ta famille lisolo esuki awa était abino hein. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Merci na Winnie Larize Pelende, assistance na ye. Merci na Claudine Larize Pelende, on a script. Nous surtout sur la coordination, il y a Mama Rena Umbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Portez-vous bien, Yaya. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à Genesis Hotel, partenaire Nabiso. Merci à Mamado Yoam Tangawisi Pilipili, partenaire Nabiso. Merci à Binos Molandibiso. Merci Bosa Ebele. Soko za lisolo kobeta kubanga te be ngabiso pesa lisolo to kobeta yango kaka ndongo to beta yango. Soko tutanga kombo to kutanga kombo. Soki po boyutanga kombo to kutanga kombo te biso to fonctionnaka ndingwana. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collective fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique boui. Sikoyo winter ngebana. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net wa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena timna polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 €, si kalango ba trahir payo soko somba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so rebino côté na site yo benga libera Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis
c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oyine to butaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fete. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to banda tika to présenter bino lisusu pilipili oyo eke sango na monde entier bandeko. Moni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutema, gastrite. Yaya, tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya, obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango. Yaya, obela rabela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Et qu'on traite la maladie surtout. Benga biso, tout le numéro en contact, na numéro à maman Mado. On va te pilipili au senti. Yaya, et ils ont traité. Bandeko ya France, on paye témoignage. Bandeko ya Belgique, on paye témoignage. Yaya, t'as la pilipili yango. Obela rabela pa pamba. Autre ba quitter, to lobby. Et si li wana te. Maladie à palpitation. Yo ozara na palpitation, ya kanya ka pilipili. Oza problème de cœur. Ya kanya ka pilipili obiki. Pilipili oyo, eza le roi pilipili bato basala raté. O pilipili la formule la lola, et uta na lola. Ya, woni oyo.
Tangawis kaka yowam bakomi nina powerful ginger oyo ezali tangawis oyo ezali kosunga ezali konettoye nzoto nyonso to ya soki oza na problème ya bopikiliki okundu banzoto ya yatala yango oyo tolobaki te moto asalaka biloko oyo mama mado oyo apesaki témoignage oyo akufaki nzambe asekwisaki ye wana formule oyo autela alpo anzelu tangawisi yango oyo o mama bimaka na ndako papa zo compliqué makambo tala yango mama benga awa sombela papa tangawisi oyo eya babute container yango yaya oyo esala mopa mama na Afrique du Sud ya par ezo kende partout na meka yango o papa fisa yo koma kobai o meka na sele kamute ya ozo funga ngo lokola oyo ba mela masanga vert wana vous comprendre oyo zo kipete yaya pona biso ba na nzambe omoni tangawisi oyo soki ozali na bopikiliki bakudu banzoto mawa tro mela tangawisi oyo okopesa nga raison oyo tolobaki te tolobi yoka yaya ata na feti boza na bafeti komande yango eye spécial pesa moto abali kado ya ba oyo tangawisi oyo euti na Afrique du Sud oyo tolobaki te tolobi na mele ya suke moto continue mission voilà za tangawisi produit ya Yamado mayele ya Yamado tangawisi ezo bikisa tangawisi osoko meli yango ozaki na problème ya constipation esili ozaki na problème hémorroïde esili ozaki okosu angine flou ekei ya kodiscuter kutu te yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali sika bo libala ezali basengi masanga ya ntsamba basengi yaya na masanga ya ntsamba o bakongola bazala mayele te moni oyo ezali ntsamba masanga ya ntsamba tiango pene na bouteille normale kage pe mamado benga ozo masanga ya ntsamba comme ça bafete ya poto bafete ya Afrique du Sud et comme lokola ya kisasa baosenga mama bapesa baputa mama pesa bapesa maputa pesa boye na masanga ya ntsamba ya yango oyo ntsamba ekomi na Josie o comprendre yango masanga ya ntsamba o tolobaki te tolobi